émission na biso ezali concerner les crimes et les criminels. Biloko ko yango tokolobela awa pona ba oyo ba osili koyeba ete ngai soki nazali kolobela makambo etali par exemple politique na linga toujours kozala couvert na ba constitution na biso ya mokili ya Congo. Na tango pe na lobelaka ba makambo etali ba banini ba makambo Bible nazaka toujours couvert na ba makambo etali ba verset biblique po ete tangu nazali ko lancer ba makambo na ngai référence du moins ezali. Alors référence yango eyebanaka à partir ya nina ho alobi euti wapi azwili makambo e wapi po ete challenge tango ekoya discussion moko ezala te. Donc lelo na kobomba na sima mibale ya constitution ya mboka na kobomba mpe na sima ya makambo etali Biblia Nzambe alobi nini na ba oyo bokondimaka makambo etali Biblia te problème za nango te. Soki bokondimaka bokoko na yebi na ngate référence nyango tokoki kozwa na sima ya makambo etali bokoko. De bisika oyo nga nazali na poka lelo pona ko signaler bino déjà ete na kati ya constitution mboka na kobomba na sima ya article 23 oyo ezali koloba liberté d'expression, liberté ya opinion ya mutu, liberté ya conviction, parole, ba journaux, ba image, biloko nyonso na tout na constitution ya Congo ezali acceptable ke mutu akoki kobomba na sima ba makambo ya boye. Na sima nango pe na article 24 ezali pe kolobete droit de l'information. Mutu nyonso za na information kitoko ozali libre ya ko informer yango na communauté na yo. Sur base ya quoi? Sur base ya radio, télévision, journaux, pe na ba internet ndenge ba internet esili ko koma na valable kati na mokili oyo. Yango na pe na côté ya Bible, bao ba yibi Bible to bao ba kotanga Bible na bao tozali ba chrétien. Na kobomba mana sima ya Matthieu chapitre 7 oyo eza koloba ete ne jugez point afin que vous ne soyez point jugés. Ezali pe ko na Matthieu 7 eza su koloba ete na 5 wana pona nini koyo komona eloko ezali na lisu ya moninga na yo et puis oyo ezali na kati na lisu na yo moko ozali komona yango te kaka ozali kowela komona oyo ezali na lisu ya moninga na yo mususu. Alors na 7 wana pe koyo ko bakisa lisusu na 3 baza koloba eti yo zali un hypocrite. Comment possible que en tant que yo mutu omoni eloko eza na lisu ya moninga na yo oza incapable ya kolongola oyo eza na lisu yo moko bongo zali ko se permettre koloba eti olingi kosunga mutu oyo azali na eloko na lisu na ye. Wana nyonso eza babiloko oyo tokolobela awa sur base de quoi? Sur base ya babakambo oyo na zali kolobela awa ete les criminels na ba crime. Ba crime zali biloko ni zali considéré comme transgression ya loi. Ya ba norme oyo zali déjà défini o ba basi ba yokani ete likambo oyo na oyo tokosala yango te et puis bien après bato ba komi na ko ya ko buka ba makambo yango. Biloko nyonso zali considéré comme ba crime, biloko nyonso ekozalaka condamnable na société na biso. Alors Nicolas yo toza kolobela mingi ba sujet du jour o etali politique ba dressons nos fronts. Okoya pe kotala ete bande ko nyonso baza koleka na ba émission ba jour oyo makambo bazali kolobela ka etali politique. Question ko ikozala poser bien. Mais ye papa Joaquim mingi ba matea ne na kala to yebiye azalaki mingi kote ya kaka ba makambo etali ba Bible ba matali ba matea ya Nzambe. Comment Nicolas komi kolobela mingi politique? Réponse dans ezali très clair que soki tokoti kotanga bien Bible okomona ete Bible comment sur base ya ba histoire ya ba effet ezakoleka na jour wana ba Saint Paul basala yango Saint Paul okomona te place akina kozula mukanda Ezekiel pote ya batu mais azako kende directement na ville nyonso akoti makambo nyonso ezakoleka wana immédiatement akoti si liloba na ye oyo akoteya. Okomona pete na tango ya kala ba prophète bazalaki ko ya pamba te ya ka koloba. Il faut qu'il y ait un sujet likambo fezala. Si mande omona abimika boy ba abimisi sujet du jour to message du jour ya Nzambe. Biso pe na Congo na banza mingi bazala toza ba chrétien, mingi toza na ba église, to mingi toza toiko za ba kabila ba église. Faut toza la clair, faut to loba avec sincérité. Et te comme un point où un pasteur soit prudent ok dans n'importe quelle ville pour que ne côté aux risques au passer sa Bible
qui to moni yango déjà place ba monta et mosala nzamba kei et puis Bible pasuki to moni pe place mosala nzamba kei pa ke côté ya ba yambie mabe sino ke komba nzambe komba Jésus et yo ki pe soni. C'est pour vous dire qu'il faut qu'il y ait une prudence dans biso ba chrétien to yeba que Bible ezali wana comme référence na biso. Mais molimo santo ezali eloko oyo nkoleso aprometaki na bayekoli ete ngai nazako kende menatikele bino le Saint-Esprit. Le Saint-Esprit oyo yango mtu kopesa bino clarification ya message ya eloko du jour. Biloko nyonso wana soki bokoki koyeba yango te sasa ipi bokosala buzoba nini bokosala ya kokende n'importe où ya kokende koteya ka liloba parce que ozwi kaka Bible obandi mpe koteya. Prudence oyo il faut ezala makasi mpona biso po ete Bible ekoka kokufa te liloba na Nzambe mpe eyoka soni te. Donc un pasteur place nyonso yo okei tika okende avec l'Esprit Saint oyo ekoguide yo oyeba nini yango mission nini oza na yango likambo nyonso kino koteya pe sujet du jour nini yango ezali kosala po kombo ya Nzambe eyoka nini soni te. Mais soki toza kokende ete tika na kende kaka pase nazo kino koteya Matthieu tango Mark bazaki na koleso boye na boye malamu mais yeba ete échec no tango no kokuta na kuna etaliyo okobela nkolo Yesu okobela Nzambe okoloba baza ko saboter ba chrétien wana nyonso ezali oza responsable na maloba na yo na ndenge mikolo nyonso kati na radio du solo mo wana eza ko bimaka mingi ozali responsable na maloba na yo. Voilà pourquoi faut yeba ete à tout moment toza ko yaka na ba émission oyo défense na ezali ete na kotika ko yateke na zwi Bible bani kote ndenge na za kote ya les années passées. Il faut na yeba makambo ni na ezali moto sujet ni na ezali hot ndenge balobaka na anglais. Mikolo politique mutu ezali moto. Politique mutu ezali ko pelisa bandeko na Europe na Afrique bisika nyonso tozali. Politique pe mutu kangi ete ba diaspora mikolo tozali yanso très bien mais likolo ko wela ba poste za ko leyaka na niveau Afrique o binokuta ba combattant ba kena kana bango ba diaspora ba resistance na kana bango ba koswana ndenge na ndenge kata mabota so kiba master ebele pe ekomi na ko sala nini ko kufa likolo makamata politique parce que nous sommes mal préparés, nous sommes mal balancés. Mais surtout pour ba chrétien na za ko insister ete to sala un peu attention ya koyeba ete ba santu polo bateya ki mateya na bango sur base ya réalité du jour ba analyser ki. Alors biso ba chrétien so to za ko ya na mikolo politique ezali moto bongo to za ko koma na ba parti pris sans koyeba nani yango oza ko kotela nani yango aza ko sala mabe et puis en tant que chrétien ozo risquer au couvrir parce que pona intérêt régional pona intérêt tribal pona ba intérêt à ba position ya yomoko biloko nyonso eza ko sala ete vraiment c'est une distraction to komi ko ya na niveau ya société na biso. Voilà pourquoi dans l'obété de l'autre les crimes et les criminels. Crime ezalaka toujours mutu a causé yango. Mais ba criminel bazali bato bazali ke tango crime e monani jugement il faut eleka et na tango jugement eleki il faut toyeba nani yango mutu a transgresser loi yango et loi elobi nini pona ko punir mutu aboye et loi ezako loba nini pona ko sanctionner batu ya boye. Alors il y a du moins 4 catégories ya ba crime otokoki kolobela awa. Ba crime liboso ezalaka contre la personne to mutu asali crime contre moninga na mutu. Ekoki kozala une certaine violence physique, okoki ko martyriser mutu, okoki ko traumatiser mutu, okoki ko sala ete mutu o a causé pe homicide to abomi mutu to yepe amibomi yemo ki ba suicide, ba avortement nyonso ezana kati, ba infanticide ezana kati, ba empoisonnement ezana kati ki yango tizako leka mimi na ba société na biso. Wande ba crime ya ba yoto kolobela concernant contre la personne. Ba crime contre le bien pe ezali dans le sens que eloko oyo ezali eloko public yo commission lokola ya yo ki biloko mingi to ko insister na côté politique to ko yekola. Est-ce que ba crime le bien na Congo esalemité ke batu bayaka ka bo bakoyaka ka boy bala moko ndaku ya yo batu baye ba botoli yango. Musala eza ya yo batu bayeka boy basali manipulation poko ko longwa na musala wana. O nyonso ezali ba crime to kolobela ti ba escroquerie ba lupangu ya batu ba poste ya batu baza ko yiba yango zarisation to kolobela yango place ko ya okuta ba politicien na biso ba s'arranger na bango to sala zarisation po biloko ba bindele ekoma ya biso ba bana ya mboka mabeza na ngoto soki ko zala bien établi selon constitution ya mboka.
mais soki tokoya kotia organisation po ete tobotela bango na biloko bakompane bamindele sikoyo koma banani ya biso na biso banani biso bapoliticien tose partage baposition oyo nyonso ezali sorta baescroquerie ya babien oyo ezali kotala ete ekokai kozala sikoyo de batu bamindele peut-être ndenge baselaki yango na manifeste na nsele alors ekoma immédiatement ya l'état un patrimoine ya nini ya public bien public mais soki ekomi ke patrimoine yango ya bien public ekomi ya baindividu babiloko yango tokolobela yango wana ndeko na ngai dana fuluputu nasili kopesa introduction na ngai na banza bosili koyeba nini yango tokolobela pourquoi pas otiela biso mwa nzembo moko boye ntango tozali kopema mwa moke mpe ntango tokozonga nde tokoti na sujet na biso na développement na yango ndeko na ngai dana fuluputu ozali pre kuna otiela biso miziki. Akamarada mabeyo sundolaka mwanazamyo wano bongola motema ukomaka sera Kristo yera tongo kimate retrete lisoloto lelo zongeli lisusu biloko nyonso ngo sanzaka papa tango bongola motema papa mo Kristo oke mosala na tongo sezeruzana ndakwe mama bana jeteme ositi bana jefuseme lelo papa mo Kristo oke iwabyo okodi kozonga tuwasere mama lobate papa zongela Yesu o mawao Merci bandeko tosili kozonga awa place ozali kolobela les crimes et les criminels bato basili ko provoquer ba crime nyonso bango nde toko analyser awa ba crime oyo kozala causer contre bato na société sur base de quoi? Sur base ya bato oyo bazali na un certain pouvoir politique, un certain pouvoir administratif et puis ba utiliser pouvoir na bango pona kosakana na bato mususu biloko mkezali kosala ete ba na constitution na biso est-ce que ba loi ezalité ngai na tamu na ba pays ebele na monde mais une seule chose que je peux vous dire que na tamu na tala ka constitution ya pays na biso qui est bible na biso ya Congo na moina nga mobeko oyo eza na kati ya constitution te oyo ezali mabe sinon que constitution ya Congo pour votre information pona ba ona batanga yango te au comparé on a constitution États-Unis constitution Congo eleki kitoko yo yebisanga article ni na constitution Congo oyo ezali kosala ete e mutu atangi yango akomona ete ezali mabe je ne crois pas que ezali kutu sinon que eza ko renforcer ba droit de l'homme ya ndenge na ndenge comment mboko yo kotambola na ndenge moko ya soin donc kaka soko tie droit de constitution Congo na liboso ya chaque porte ndako ya chaque mutu atanga yango okoya komona ete chaque jour constitution na biso ya Congo ezali sévèrement violée ezali sévèrement bafouée parce que question munene tozali na yango ki yango toko débattre awa est-ce que constitution ya Congo batu vraiment basala yango po batu balandaka yango po bakonzi balandaka yango ou bien constitution ya Congo esalema na oka po batu batiaka ngo lokola phase kaka na ba bureau na bango ya ba bureaucratie na bango ya ba politicien na biso po yebisanga likambo nyonso za koleka na Congo même kaka bano baza koloba ete bana oyo bakangi bango na nini na kindoki bana oyo ba sheger bana oyo bakuluna baza kokanga bango pona konekotia bango wapi na buluo kuna na yengenga na bakasho nyonso mais oya komona ete constitution Congo eza même kutu koloba ete mwana nyonso a reconnaître kombo ya bapara na ye eke mwana nyonso aza couvert na se ya mapata ya toiture ya bapara na ye à partir de 18 ans ti na sekuna bana boni bazana ba balabala ba shege
et constitution Congo ezali wapi po ezanga koyeba biloko oyo po ezanga ko appliquer yango ke parents nyonso aza responsable d'abord ya mwana na ye biloko oyo un politicien akokine koya na temps ya campagne oyo koya koloba ete ngai jour na koma président na kosala boye na ko protéger bana